Kongo za bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokula lelo yawe bandi mbote na bino. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévost atalisaki que Belgique a tikali préoccupé sur situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo azalaki liboso ya ba panzi sango bozo ba détail. Comme ministre des Affaires étrangères en solo avec une série de points d'attention majeurs que je souhaitais évidemment consacrer d'abord et avant tout à la crise dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo. Raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région, puisse passer par la RDC, bien entendu, première concernée, faut-il le rappeler, mais également préalablement par Kampala et par Bujumbura. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs évidemment qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité. Contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, au voisin rwandais qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La position de la Belgique a été très claire et elle le restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour les principes élémentaires contenus dans la Charte des Nations Unies et donc pour les questions de justice internationale, de respect du droit international, du droit humanitaire et donc aussi des questions de souveraineté et de respect de l'intégrité territoriale. Et c'est cette boussole qui a toujours fondé la politique des affaires étrangères du Royaume de Belgique qui nous a amené à pouvoir être particulièrement vocaux pour dénoncer effectivement les exactions dramatiques qui sont commises à l'est du Congo avec, il faut le reconnaître et le regretter, la mobilisation insidieuse d'une série de forces de Kigali. Alors, nous avons souhaité donner écho évidemment à l'indignation partagée bien au-delà de Bruxelles par la communauté internationale. Rappelons que l'attitude rwandaise s'est vue condamnée par les Nations Unies, par l'Union UK, la Grande-Bretagne, excusez-moi, également par le Canada, par les États-Unis et bien entendu par l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne qui ont souhaité d'ailleurs matérialiser cette contestation et cette condamnation par l'adoption, il y a quelques semaines, de mesures de sanctions ciblées à l'égard de personnes physiques ou morales du Rwanda. Je vous dirais que j'ai certes de la prudence, mais que je formule aussi le vœu de la confiance. Toute initiative destinée à obtenir un résultat de paix est à encourager. Mais je veux simplement aussi ne pas crier victoire trop vite, tant que nous n'avons pas connaissance d'un accord formel. À ce stade, il y a un engagement pour ouvrir des discussions. On ne connaît pas encore le menu, et ma seule crainte, c'est que quand on viendra aborder le fond des conditions pour que cette paix puisse être signée, qu'il y ait éventuellement l'une ou l'autre partie, quelle qu'elle soit, qui estime que les conditions formulées par l'autre ne sont pas acceptables et qu'il n'est dès lors pas possible de converger et que dès lors le processus connaisse une sortie de route. C'est ça qui m'amène à être confiant mais prudent.
L'Institut français des relations internationales Liboso, yaba décideur Sengel Webake, ministre ya communication et médias, porte-parole, ya gouvernement, Excellence Patrick Mouyaya Ayokisaki, Mongongo ya République démocratique du Congo. Badeta Inelmoko. Écoutez, dans ce cadre, l'Institut français des relations internationales, c'est l'une des principales institutions de Paris pour tout ce qui concerne la réflexion, la prospective sur la diplomatie, sur les questions brûlantes de l'humanité. Je pense que la question de la RDC est une question stratégique et importante pour le monde. Il était important pour nous de repasser par ici. Vous savez que dans le cadre de notre travail sur la présentation des vraies raisons de cette guerre ainsi que de son évolution, nous pensons que c'était important de passer par ici. Et nous avons eu l'occasion de faire le point, en tout cas, de la situation depuis les motivations de la guerre, comment le conflit a évolué, et aujourd'hui nous sommes pratiquement au point de sortie avec notamment l'initiative américaine. J'ai eu l'occasion d'expliquer que cette initiative américaine s'effonde d'abord sur les efforts régionaux et que le premier principe sur lequel nous nous tenons, c'est l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, y compris sur son territoire et sur ses minerais. Je pense qu'il était important que tous les décideurs qui étaient représentés ici à cette table puissent comprendre l'action de la République démocratique du Congo. Et que bien au-delà, nous avons été, depuis les débuts de cette guerre, dirigés par le président de la République qui avait une volonté claire et ferme, de sorte que lorsqu'on trouvera une solution à cette guerre, que ce soit une solution qui ramène une paix durable, une paix définitive et qui nous permette de commencer à parler du développement, d'abord de nous-mêmes, ensuite voir dans quelle mesure on peut construire une dynamique régionale pour que les autres pays puissent profiter des opportunités que la République démocratique du Congo peut dégager dès qu'elle réussit l'objectif du retour de la paix et justement du commencement d'un vrai développement économique dans cette partie du pays. On a suivi toutes les préoccupations qui, pour la plupart, voulaient comprendre ce qui se passe véritablement, surtout par rapport après la dynamique de Doha et de Washington, qui pour nous c'est un, comme on dit en anglais, un turning point. Un turning point. Depuis qu'on a commencé la crise, on n'a jamais eu autant un investissement à haut niveau du gouvernement américain. Et que la déclaration de principe qui reprend toutes les problématiques telles que nous les avons sériées et présentées pour nous constitue une avancée. Mais il y a des discussions qui sont en cours. Nous sommes optimistes, nous sommes aussi vigilants parce que nous connaissons l'adversaire en face. Ici, je tiens à le rappeler qu'il est important que le soutien dont le président de la République bénéficie depuis les débuts de ce processus puisse continuer. Et ici, je veux profiter pour rassurer les uns les autres parce que vous savez, lorsque nous faisons de progrès, parfois, il y a toujours des gens qui viennent pour dire voilà, on va brader les intérêts du Congo, etc. Il n'y a aucune action qui n'est en cours, qui n'a fait l'objet des discussions précédentes, des discussions actuelles ou des discussions à venir, qui va compromettre dans le moindre once les intérêts de la République démocratique du Congo. Les intérêts de la République démocratique du Congo seront garantis de bout en bout. C'est cela la ligne directrice du président de la République et c'est ce sur quoi tout le gouvernement travaille. Bon, écoutez, il n'y a pas des récupérations américaines. Les États-Unis ont toujours été un allié de la République démocratique du Congo. Ils ont ramené leur sauce. Évidemment, tout le monde veut se joindre à l'initiative au regard du caractère stratégique de la RDC. Mais la question, c'est peut-être pas se joindre à ce qui s'est fait maintenant, qui se traite à un certain niveau et qui permet d'avoir des avancées. Mais il y aura, au terme de tous ces processus, lorsqu'il y aura le retour de la paix en RDC, la RDC est un pays qui est ouvert et les continents européens ou les pays occidentaux auront toujours leur place. Et je dois rappeler ici que nous avons atteint ces points, y compris aussi grâce au soutien des pays occidentaux qui ont manifesté clairement leur opposition au Rwanda, s'il faut parler de la Belgique, qui ont pris des sanctions, ou encore à la France qui est toujours derrière toutes les résolutions. Je pense que chaque continent, chaque pays a joué son rôle dans cette dynamique générale et nous espérons que les rôles des uns des autres pourront concourir à l'avènement de la paix, de sorte que lorsqu'on a la paix, on peut voir comment, de par les liens que nous avons avec les différents pays, voir comment les consolider et construire des liens plus avantageux au sens économique du terme. Merci.
Nani a succédé na pape François ba favori bazali déjà ko se dessiner beaux ba détails. Après ba funérailles ya pape François samedi ba catholique bazali kozela nomination ya successeur na ye. Conclave ya ba cardinaux oyo esengeli ba pona futur souverain pontife ekobanda le 7 mai. Ba makelele ezali déjà kosalama sur ba favori. Vote oyo ekoki déjà kosala objet ya bokabwani entre ba partisans ya engagement ya François en faveur Kimia pe ba conservateur concentré sur ma doctrine fondamentale et église. Ce que je chercherais, c'est un pape qui connaît le fonctionnement du Vatican. Pour moi, son origine n'est pas si importante. Mais bien sûr, ce serait un grand honneur pour l'Afrique de recevoir. Même si nous obtenons un bon nombre de votes pour une personne africaine, ce serait un bon signe. C'est là que l'Église est particulièrement dynamique et en croissance constante. Espoir d'unité. Nous commençons maintenant par la prière et le désir de trouver une figure ayant le courage de continuer avec sa propre voie. Il n'a pas besoin d'être le même que François, mais il ne doit pas perdre la voie tracée par son prédécesseur. Et Sengeli Boyebake 35 cardinaux âgés de moins de 80 ans, babengami na maponami na chapelle 16 na Vatican, na vote moko oyo kosalama a huis clos pe ekoki kozwa mikolo ebele. Dossier à suivre. A la ville province ya Kinshasa, ba fidèle catholique basali témoignage pour na oyo azalaki pape François. D'abord na banda rapport ya sango qui sango par internet, c'est la mona na réseaux sociaux, la mona qui tout ça qui gagne parce que ça bon le père de l'église catholique ça y passe. Voilà le parcours naé, moi personnellement j'ai eu la chance de travailler à Chorale diocésaine, arriver parmi les dirigeants, les dirigeants qui messent. Et par rapport à parcours na Mobimba, on a retenu les alliés simplicité naé. Malgré que les alliés pape numéro 1 église, une grande église catholique, mais il était simple à Banaï kozala ko simple la batu nyonso wa makasi ko na retenir et na arrivé na awa na RDC précisément na Kinshasa ils ont quand même événement encore ils allaient mémorable pour la biso ils ont vraiment événement encore touché et marqué quand même parcours na EP et même boka na biso RDC bona papa François likamona simingai na mandat na été lelo atiki biso susa zalaki nango et pas bandeko ko sunga ba keleli azalaki toujours sociable azalaki kovana kaka na bato ko kabola na bato azalaki na égoïsme te alingaki bato mingi pe azalaki kopona te mutu nyonso ndeko na ye pe ko kabola na bato bonzo mingi osunga bato bazali na pasi pe azalaki na bomoko na bolingo tondaki nango maloba nazali na pona papa biso yango wana aza tata moko motema molamu kotala bomikitisi na ye mpenza ndenge asalaki bomoyene mobimba amipesi na mosala nzambe kotala ndenge azalaki kosala mosala na ye azalaki kokipa te azokende ti epai ya bandeko tozala bango religion moko te azokende ti mpo ya musulman ata bitumba ezali azosala mosala na ye aza kosangisa mpe kotala mpenza bomikitisi oyo asalaki kokende kosokola bato makolo asokoli na bakristu te bomikitisi na ye mpenza azalaki tata moko ya mosala molamu motema molamu antuka azalaki ndakisa mpo na eklezia na biso tokosenga na nzambe ayamba ye atala mabe na ye te ayamba ye mpo ete azalaki mosali molamu kotala boni mpo nasali mosala na ye awa na se e nzambe apesa esika ya kopemba mpo ete asisi mosala na ye alata ekoti ya lokumu po akoma mosantu mpo ete asambela mpona biso baye totikali na se awa arrive na ye ndenge akapa na biso na kati ya Kinshasa na Congo RDC toyambaki
qui malamu pe asali ki malamu ezaki esero mingi mpona bakristo katoliko pe bakristo mosusu ya bakatoliko te babénéficiaki moko kati ya papa wa biso na bolamu nyonso oyo papa azalaki na biso papa ya milimo ya eglise katoliko azalaki papa ya milimo na biso lelo aza lisu kati na biso te nzambe abengi ye molimo ya papa epe malakimia molimo na ye ezala na kimia mpo asaki malamu na kati ya eyamba katoliko azalaki papa moko azalaki exemplaire na Vatican bandaki koyamba bato nyonso azalaki na bato nyonso yango na kosenga kaka molimo na ye epe malakimia komboka tata. En tout cas mpona biso bachrétien catholique ezali mwa tozalaki na matanga mais loki moto akufi eke akufi na bosembo toyebiki ake pa ya nzambe tokolela lisusu te toza na souvenir biso bakongolais na passage na ye awa ndenge apesaki message moko ya paix et puis mokili mobimba na vie na ye mobimba azali toujours na message yango ya boboto ya bosembo ya paix okomona kotu azwaki charge na Sud Soudan gunzamela baprésident oyo bazalaki na mikakatano ya guerre et donc azali vraiment exemple makasi mpona humilité surtout soki namoni ye François namonaka image ya Jean-Paul II n'est-ce pas et donc nzambe azwa molimo na ye epe malakimia aintercéder mpona biso totikali mais kasi ezali force mpona biso église catholique mpo apesi biso mpena kosangana biso makasi na révolution oyo esengelaki bajeune bazala yango parce que bato ebele soko tata na Rome ce sont des jeunes oyo bazalaki su na mwa bondimi te mais azongisi bango na kati ya bondimi nzambe mpena azwa molimo na ye epe malakimia ya Saint-Père na kati ya mabele ndenge mokonzi atindaki ye atalisi na biso bato bolingo mingi entre nous les humains pe azalaki beaucoup plus attaché na ba pauvres. Chaque fois il parlait aux pauvres, chaque fois il parlait na ba conflit oyo ezalaki koleka na mokili pe na bitumba bisika biso bitumba ezalaki tomonaki boni alobelaki makambo ya biso mingi awa na RDC surtout ntango toyambaki ye pe abetaki sete penza makasi na babandaki kotungisa RDC na message oyo alobaki balongola maboko na bango na kati ya mboka ya RDC. Il parlait beaucoup plus na bato oyo bazalaki kopelisa penza conflit ya makasi entre RDC na ba voisin na ye. Pe soki totali na ba difficulté ezalaki na ba Syrie, totali ndenge lekaki na Irak pardon na nini entre Russie na Ukraine ndenge bandeki kolobela to mona pendant azalaki trop attaché na population pe na ba dominer. En tout cas nzambe asunga ye a pesa ye sika ya malamu pe intercéder pour na biso de sorte que chaque fois tokosambelaka elongo na ye mokonzi apesaka biso biyano pe mission na ye oyo asalaki mpona kosambela na baye bazali na pasi ekoba na kati na biso baye totikali nano na mobembo awa na se. Lelo ezali possible gérer compte na yo na Chombo grâce à application eFirst produit ya Afriland First Bank CD. Boye malamu na eFirst moko ya application web ya Afriland First Bank CD. Aux clients Afriland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé du sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo po okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya ko consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo.
Afriland First Bank, the pact with success. Eza possible comme Kolo Lopango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais azali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo kinwa yo Congolais na bureau national ya NPTMC pona kokoma Kolo Lopango na $1500 ya pamba ozwi lopango na yo ya 20/20 na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku grâce ya opération Koma Kolo Lopango. Sur place okokuta badepo ya ciment, badepo ya babar de fer, badepo ya mabaya ezala pe ba forage ya minene ba groupe électrogène nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération Koma patron moto ya deux pneus na $1300 ya pamba avance ezali ya $400 ya pamba moto ya 3 pneus $4500 ya pamba avance ya $2000 le reste futa yengo malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okogebe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na $30,000 ya pamba avance esali nango ya $10,000 ya pamba le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala ke lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42 deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te ozwi lopango na yo ozwi moto na yo okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Nalemba imbuti mokolo ya lelo population bamelaka kaka mai ya mabulu ko kamwa Fiston Pero azalaki kuna pona bino. Likambo ya pasi ya mai oyo ekosila mokolo nini pona population ya ville province ya Kinshasa neti awa tozali na lemba imbu esika wapi population ba vivaka depuis toujours na problème pona kozwa eau potable neti esika oyo bozali komona nde permetaka bango baya kotoka mai ezala mai ya komela ezala mai ya kosala misala misusu bazwaka kaka na source oyo pochwa ezate kasi ya pasi ezali lisusu ke il faut kosala ba kilomètre komata bangomba kokita na biloko ya boye. Imaginez que comme exercice ta bango ya mikolo nyonso mai oyo tozomona pasi okolamuka ba 4 ti 8 loza kaka awa mai pasi omataka ngomba wana makolebela pasi batonga bapompe lokola biso tobela makolo po tozwaka mwai ya kotoka kamai na bandako baya kochela biso bapompe pona tomona malamu. Kutu selon information tozu sur place nangambu mususu kuna babendela bango mwa tiyo moko ya régie des eaux kasi pona kotoka mai kuna il faut kozala na mwa eloko po soki te okokemba ya ofele ezalaka te. Kuma mbongo 5 litres moko 100 francs do moyo sali yaki fotoka combien na kati ya ndako fotoka mai ya solo ke côté oyo ba difficulté ezali nanu ebele kasi awa population bazali kosenga sena bakonzi balukela bango nanu solution pona likambo ya mai boite.
Page rose na édition ya Mokola lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na maman Marie-Thérèse Nunga, Mami Eva Meme Yabana Botama Mokola lelo tozali kolia tozali komela kuna pe en direct ya Paris fête monene ezali kosalama avec impact pe idéologie. Profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Bo sepelaki na ba image bo pesa merci. Na Samoli Lunga zalaki na sima ya caméra. Régie finale Simamaki na ingénieur Gelor Mouya. Mag FM ya mokolo lelo isili ba matabakita. Baba lukala mabele fismani na préférabino.